papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa abisana kwanza muna wa mamange wa sala biso boye pona nini balobi mwana mboka aye na solution bomoni ndenge azokende na bino tala mosala yango yo moto oza na problème yaka omoni ndenge azoboma bampese bintiekwa na matla na mbetu bomoni bulo benga Patrick na numero wana aza na kati ya France kohésite te yo moto oza na Belgique na Londres partout yo benga kaka Patrick balobi solution azosilisa banyama balobi Patrick aboma nyonso atika eloko te yo moto oza na problème ya bapesi tala traitement yango oyo ya kolongola bintiekwa na chambre ya bana na église to pe na restaurant partout ozali ndeko na nga ata na Canada na États-Unis yo benga na numero wana ezoleka akotindela yo kisi akoexplike yo ndenge nini okosala traitement ata immeuble mobimba eza na mpese immeuble ombeza na bintiekwa yo na ndako na yo bakokota te Patrick ayeli biso solution mwana mboka bato boye nde tozoluka na communauté benga na numero wana ezoleka za na bino 24/24 Patrick aboma nyonso atiki eloko te aboma nyonso aboma mpese aboma ngungi aboma kintiekwa benga Patrick na numero wana okosepela kohésite te solution na prix ya bien na ndenge na biso likasu okosolola okosepela bulo ekosala. Bonjour, bonsoir na bamoure nyonso bamesana kolanda Irène Masiandoki TV ndenge na ebisaka bino o mama bino elaka bino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na bandako na bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote Irène Masiandoki TV bo s'abonner bo partager bo liker esalaka biso vraiment bien makasi la to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndako na verchach ya kosamba ezate to pesi merci na ebe ya Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle pourquoi pas to pesa ba bisou na Meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi oya vient na biso Jansi Bolanga merci na mama Tazivita Imana ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes Anastasie Vita Wumela tobosanite Fifi Tomola japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes bamoure na bamoure nyonso mama Irène ayaka boye na elaka bino masola solo ya aubergine te Pourtant to betaka masolo vient na biso Jado Fumu ya Zélande alandaka biso balobi Jado Makola elate linde umela vient nga Jado Fumu ya Zélande tokendaka bongo na bandeko nyonso topesaka merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi via solara plus que lisolo Yves Djoboke garçon de luxe merci na yawi limusheni le vrai code mboka umela code mondial yawi limusheni voilà bamoure na bamoure nyonso mama Irène ekosolola bino kaka moke ndenge tomesana kosolola mama Irène omonani te nayebisa bino soki namonani te seke naza busy mais photo bozomona ezaka mama Irène ekufeli te botalanga kaka batalaka kaka bayokaka kaka voilà merci beaucoup pour la patience na fidélité na bandeko nyonso o bolukaka numéro ya Pochan Andel mobange na shipping bo hésité te bo benganga numéro ya Pochan Andel ezali benga biso tokopesa ozoluka numéro ya PDG Guy Bozam Tunga en direct de Irlande
nde mutengo tinda ba container ba carton azokanga ba container déjà benga biso ngo tinda mbongo na Angola ozomona moya kozwaki boza mtunga PDG te benga mama Irene na kopesa o numéro pona ba diaspora nyonso. Voilà, merci beaucoup. Toye kosola kama mukendenge to mesana kosolola. Toye to sola mukena communauté bande konos boandara mama Irene. Toye to sola ka mukie to ko umela te. Toye ko sola propos ya video moko ezo cycler na réseaux sociaux makasi. Eza video ya mutu moko ya liboma azo coucher na mwasi moko boye. Bandeko ba o ba partager ba video na WhatsApp na yeto sungana to lukaka rando te to lukaka pe ba polémique te c'est pas bien. Bandeko ba moni video ya mutu wana ya liboma azo coucher na fille wana babandi ko sala ba voice bandi ko koma bikoma koma na ba WhatsApp ke bota la video oyo mwana mwasi azali congolaise RDC ayeko luka vina Angola bangolais batiki mutaliboma bimana ye po mwasanga zo luka vina Angola melaki masanga alangwe bandeko nanga pourquoi ko luka rando pourquoi ko lika discussion na makambo te buntu na makoluti toyebaka ba video misusu tozwaka na WhatsApp ozwi yango boye oyebite bandelite suka nango pete ozo comprendre pe histoire yango te mais tango video bongo zo publier yango publier kaka video mutu ye moko tala asala analyse na ndenge na ye olebo rajouter maloba msusu likolo ke botala fille aza congolaise RDC aza na Angola ayako luka vi na ye e bangolais batiki bandeko nanga pourquoi ko luka kaka ko salir baninga problème eza nini. Oh mboka ngo bazo ba portugais bandeko nanga ba Mozambique baloba pe portugais na Mozambique baloba ka portugais ce qui video mo eza ba ela kiska Angola te mutelo ba portugais et puis bandeko nanga nazo mituna mwana mwasi wana o mutelbo mazo bimane po nga nazo ba video na Natali yango kotala eboye azo mo lokola za na kwiti oui mais est-ce que y est pas normal to yebite ngapo nangelo kona ko condamner ezali bato bazai ko filmer bato bazai ko tala mokile komi na suka Jésus Christ revient bientôt tant mutelbo mazui mwana mwasi na récupérer ezo condamner na tinel wana pourquoi pas bato bazaki pembeni ba longola kiye pourquoi bato bazwaki mwana mwasi ba kimise ba protéger ye bango bazui video bazolanda pende mutelbo makoti na tinel bazolanda événement ndenge zo sala matu bato wana baza bato akokanga bato ba filma ki baza bata kokanga na ebite leki na Angola eleki na Mozambique parce que wana eza déjà Congo te ba oloba déjà portugais langue wana je crois eza portugais nazo kapela ngo malamu te na lobi ka selon de mutase video ke eza na Angola ce que eza portugais na Mozambique ba loba pe portugais oui eza ka Angola te mutelo ba portugais bandeko totika ko bebisaka ba réputation ba ninga totika ko bebisaka ba relation totika ko bukaka ba rando moko inutile. Muto omoni video na WhatsApp o comprendre ngo te partager ngo ka bongo sa maloba oloko fonde maloba ndenge yo kaniseli ndenge yo moni batinoso bakoma kana likanisi na yo eza kitoko te video ane sali passe na communauté komona mwana mwasi na ebite nde baza normal amela masanga soki penza za normal amelaki masanga eza choc po mutelbo ma abusé ne vraiment na bala batu bazo filmer batu batemi bazo tal on dirait film oh peuple to utop tozo kende wapi Jésus Christ revient bientôt na bana mikie batemi bazo tal événement ndenge zoleka mutaliboma pena zo sala makambu ndenge batata ya normal basalaka ne mutaliboma pe oza liboma koyeba makambu makasi boye eza pe liboma moko ndenge mutaliboma ngo ya liboma moko ndenge bandeko soki tomoni video na WhatsApp to betaka lisolo ndenge ezali to lukaka te to balolaka lisolo ba video to kuta na WhatsApp yo mo peno tala on na courage wa partager ngo ezate po lang ba lo comprendre te ma omona ke événement mais e bandaki nde oyebi to tiki kaka mais bandeko ba komo sama ba likolo bo tala moi oyo aza congolaise RDC akenda luka vine na Angola botande ba bangolais ba salier ba pesie mutaliboma atabino moko totika ko evantaka makambu c'est pas bien eza kitoko te to ba ndenge zaleli moi so to ebita za congolaise po tikali pe ko lobate mona motion ti mutebo mazo ya koti na tina longole bilamba so mamba bazo fu ba tala tikali pe ko kosola te mona motion mutebo mo ba lobite mukileza mabe bato bande ko filmer nzamba lola limbisa bino
vraiment moni mutali boma zu mutu na liboko akoti na tina elongo eloma ndosala be makambo bongo bino bozofilme bozotala en tout cas na mboka oyo ezali bato biloko na bango emonani bazotala video wana baza bato kokanga eza normal te mais toyebi na biso te mwana mwasi anga aza mutali boma aza normal toyebi te mpo kotala mwana mwasi anga kotala suki ne kotakangi rasta ye na nsima ondie bani deja kobela ndi kokuba kotala lipapa likolo moko kotala mwasi anga tala lokola kwiti ondire ye mpe aza su mutu ezosala te mondire mobali liboma ya kala mwasi sikoyo bandi maladi yango ondire sika nazo comprendre te bandeko tokeba Jésus Christ revient bientôt mokili eza na makambo ebele komona video wana lokola mama komona moninga mwasi ndenge mutali boma azokosakana ne bongo bato bazotala video wana ata soki azalaki mwasi wana aza mutali boma ata soki mwasi wana azalaki normal bato bozotala bokeke kokabola bango me bino bozotala yango ondire filme ça fait mal mokili mwana mteya bato esili yango nazoyoka mpasi nauti kotala na kel bul mag awa namoni mutali boma azobundana na mpasi ya kobota kabi nzambe papa siko nani apesi mutali boma ozemi mobala normal to mobala liboma parce que mokili eza na makambo ebele eza na bato baoke koluka babonga bazosamba bacondition bimana mutu ya liboma bato bomona mutu ya normal mpa signe bibina mutu batiki mpe zemi wata quel boule magela monte liboma azobunda na mpasi kobota yo mpe mona oza mutu ya normal mutu otiaki ze mwana ozotala mpo bia kope simbi ndeko na nga Jésus Christ revient bientôt tobongola mitema mutali boma kambeleki soki na ngola nde bozoloba wana bandeko na nga tokeba toyeba kobatela munoko mwana mwasi wanga nazomituna eske aza normal amelaki masanga ya ndenge nini mpo komise tina kwiti ya modele wana mutali boma azwi na liboka akumbi tina tinel asali oyo motema nelingi peuple mpe ezotala kamera mpe ezofilme bandeko na nga eloko ekomi kosala biso mpasi na mokili ya nzambe okomona mutu asala accident ne place bobenga au secours ambulance ya bwana kofilme venema bato bazobunda olebo kabola bwapi kofilme mokili vraiment ekomi na suka bandeko na nga nayebi te 2023 tokoti yango ndenge nini mpe tokosisa yango ndenge nini vis-à-vis makambo tomwana se na ntango oyo epesi pasi naye kopesa kaka conseil na bandeko baplibiyaka bapartageaka bavideo na whatsapp totika kokreye polémique totika kokosa makambo omoni video batino na whatsapp oyebi mutuna makolo nango te soko partager encore bon côté maloba msuli côté parce que mon pe on maîtriser nos vidéos to comprendre on a noté mais ça fait mal comme côté que botala fia que de koluka vina ngola botala ba kong bangolais batiki mutema bima na ye botala niveau yango balobaka soki moi sola melaki masanga ba mama moi sola ba ke masangeza mabe yango ce que tu un pesa ka ya masanga moi sola normal c'est que tant que tu peut-être on la ba masanga pona vine mobimba po modeli mutali boma na bize na ye na balabala bato baotala lokola filme lobaki bazaka bato bitu esalaka te soki aza po ya filme mutu esalaka amona baimage wana akosa ata crise tala mutali boma suki ndenge ekoma na mutu atikelo makambo na nzoto makambo yango ekozala ya ndenge nini mutu aliboma epi mutali boma ngo ndenge azosala maninga tanga su munoko ya mwana mwasi wana asala susu na munoko ambrase ye uyo mutali boma ndenge nini mutali boma oyo yango mabombo mona mabombo eza ba sorte belé mabombo somo mtayenda kosimba kisi mabombo somo ezaka maladi ya normal photo keba et puis bana basi mingi tozo mwana se na tango moi mo santanza normal misu pe bana nzambe photo fongola misu ezala ba fille mingi balingi vi apprécier to bosa leloko wana te ok ne kosimba kisi ba pese ba condition faut bipana mutali boma tanti mami amimelisi masanga langa peka na nko poisa la peka mna mutali boma pe makasa na sa kwiti po ya paswa vi na ye to lobite ya fi wana za bongo mais tozo ba réalité vi tozo mona mingi moi mbala ke kozo ba kisi na zo mbongo ba bifo bana mutali boma moi pas déguisé na butu akomi lo kam toma akoti pe na gambela akoti pe na zadu na tena batama boma akuta boma moi ça bizé na mutali boma moi ça le bibine bale mazonda ke ko bibongisa ye mission est accompli ndenge akende ko sala accomplissement ne yangwana asala ki pozwa kisi ya mbongo babimana mutali boma tozo mona mingi na se na tango oyo yangwana bandeko totika ko pliba photo ba video to lo ba biloba lo ba c'est pas bien to moni video nga batindenga video ba tu 4 batindenga video ya mutali boma wana ndenga so ko abize na momo so na bala bandeko selinga shock et selinga pasi mokili etondi ezotala lokola filme
Mutema longoli mwasi sous vêtement. Atali non sexe mwasi. Akati kolan. Atali boye. Mutelboma donc azo salon dirata na chambre. Mutaliboma. Mukile vande zotala. Fi wana zala juste. Azala mutaliboma. Il a fallu bo kabola bango kaka. Nabana miki la temba zotala événement ya boye. Vraiment mokili nzambe. To uti wapi. Tozo kende wapi. Mboka makambo esalami penza. Ce que ça n'angolaï, ce que ça wapi, en tout cas peuple wane bande ko filmer, e bande ko tabiloge mona il faut l'état kanga bango. Ba zami te mamabe. Ba ko ko séparer boutel bana mwana mwasi wana. Bango ba ko tango lokola filme. Ya mwana biso tozo ma vidéo na WhatsApp tozaka na sagesse, tozaka na manière ya ko partager vidéo. Peut-être une vidéo telle que moi portugais bama, on crée histoire. Bota la fille congolaise, akelu ka vida Angola, ba tike mtemba bizé na e, bangolais baza mabe pona niko be sa réputation baninga. Est-ce que histoire ngo ezandengwana? Est-ce que fille wana aza normal? Est-ce que Meli Masanga ya solo? Est-ce que simbi simba simbate mokileza la réalité nango? Yango conseil gratuit na ko pesa na peuple congolais, bande connaissent bandara maman Irène, peuple angolais, ba peuple Brazzaville avec un peuple Brazzaville yango na kaka. Ba africain nyonso o karalinga la bolanda maman Irène, tous à la maîtrise. Ce que mon vidéo na WhatsApp, on comprendre en côté, c'est moi qui supprimer encore. N'endenga bien. Oloba ndako partager c'est mal bamsuli koma loba nata ekepa o ekepa et comme quoi histoire ya so pour moi na tiko yoka yango. Tokeba. Jésus-Christ revient bientôt, pe si pas si pe mawa. Na ki juste recevoir na propos ya vidéo mutel boma na o batindelinga o natalinga moko na mis nanga. Modem te bana zo sala mwana mwasi ya makambo bandeko nanga ça fait très mal. Donc d'aibité dans l'obanine. Mais pe si pas si. Mais l'état mboka wana bato milonge mona ni bazota na mutu ande ko filmer vidéo wana. Ndenge baso commence ba côté na tinel, ndenge ba longe baso katena ba kolan. Mutu ande ko filmer vidéo wana nani l'état kangaye aza mutu ya mabe. C'est pas ça ma bomba ko ko bomba le basa bomba la misla tout tel ko basa ma bomba. C'est moi ça qui normal ba ko accepter te bomba abiser na moi si tina niveau wana. Mutu ma zui penza temps. Vidéo ça 8 minutes bobiba. Ye venema munene bongo do film pena en live. Et ça logique te peuple congolais, famille africain to changer mentalité. Nous avons la pambola. Tout ce qu'on a inventé ma solo inutile. C'est pas bien. Et puis si passe, to luka kimia. Tout ce qu'on a bikoma comme tout ce qu'on a biloba loba la vidéo wana parce que mission so to yebi pena histoire wana te bien nango vrai nango to yebité. C'est moi ça normal to yebité. So raza liboma to yebité. Ce que to yebité mais pas c'est celle cap basen maramango na bala mukilezo tala pe bazo filmer. Bokanga batek bokanga ba filmer qui eza ki to côté. Na kobi na suka tout ce qu'on sala ba confusion tout qu'on partager ba audio tout qu'on partager ba message à l'okuta c'est pas bien tout ba makam ndenge za vidéo to moni to yebi na bisote eleki na Angola eleki na Mozambique pomne eleki na to yebite mo sanga za mutalboma to yebite za normal to yebite to imaginer ka kaza na kwitite tendenga zo tambola mutalboma zo yakena tinel akati kola tebre basalie yonka to zolo ba mais histoire nango to yebite ce qui nanya ngo ebi histoire vrai nango abenga tanga mama Irène ayebi sanga histoire vrai nango e rozali pamboli to tika biloba loba nzamba pambola so to kutani mbala sima nzamba pesa kimela mitema mokileza na vraiment la réalité tozo mona mingi pe tozo ka mingi to senga nzamba yo la sunga biso parce que 2023 oyo yesu masiya zoka lokumu. Merci beaucoup to komi na biso na suka. Merci, bye. Ba mama na ili bino sango ya kitoko. Ba mama molinga bopeto yolinga katashita olinga teinture na ezala bien dans la solution no yangoyo. Malikia cosmétique na kata France a ili biso solution a kotisi gamme moko ya kitoko na kombo ya gamme etabi. Soki omeki ko toucher gamme wana ndeko nanga okozala susu na tache na nzoto te. Ndenge yo kaka mutazi tonga ateli partout balobi biso tonga te. Gamme oyo etabi ikangi masolo. Malikia cosmétique benga na numéro ezoleka wana ko hésiter te azali wana pona bino 24/24 sala commande na yo partout ezali azana rapidité na poste benga Malikia na numéro ezoleka ko hésiter te soto lingo luka na Instagram obeti malikia.co akopima. Malikia cosmétique solution pona ba teinture bino bolinga kozo batonga botela ndeko nanga
awa tonga ezate benga malikia olongola batashe olongola banduta obongisa loposo balobi bolobaka trop esimbaka te cette fois-ci balobi mwana mboka malikia cosmétique na kati ya France akangi masolo gamme etabe ezorate te yobenga malikia cosmétique na numéro wana okosepela malikia cosmétique super malikia cosmétique.